Même awa, babandi kolelela, si boyoki Ruberwa. Ruberwa azoleka na bashene nyonso, azosenga pardon. Ozosenga pardon na na. Azarua. Zonga epana bi. Basala kutu, moi président lobi ke tozo respecter banyamulenge baza bandeko na biso. Nsoka baza bando. Bandoki. Soya bisabino. Awo tokorange na langi nyo. Barwande, nous sommes mujilu. Voluka, oyoki Félix wako pese komo ni na est nyoso moyo. Voluka. Motavo. Partout na zoyoka est, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu, baso benga volcan. Awa béton, kuna siko volcan. Volcan on est moto. Soki zuyoka na mkongo, okauki. Rwandais. Banda ko biba yo moko na malembe voluka yango nezo ya ba avion ezo kita tolobaki yango ba passe avion ya kosakana te ekiti aéroport mususu ki déjà est boyoki drone de surveillance ebandi musala eza na 9 caméras 3 caméras nocturnes 3 caméras diurnes 3 caméras ya température. Lui en tant que garant de la nation et magistrat suprême. Alors que bateau mi balé ba na copa mabe na cour constitutionnelle ne doit pas être coloré des partis politiques mais tellement que bango baza batu ya kanambe. Est bola utaki ko suspendre bango na Zaria Soubert ba beti Kinyarwanda babanda ko solani. Alors Fatia lobi ba longwa. Bateau Fatia tia ya sika bango bazo ba prêter serment. Na minute eza le rôle siko piège. Fatia pesi ilunga. Ozela bokoyoka semeno. Eza piège papa nanga zela oyoka soki bango ba meki kaka muke mbamoko to dissolution. Donc to kanya ngomba moko. Mukontombolo. Déjà, il faut comprendre que non Oto bengi Delphin Kaimbi akufite aza. Delphin Kaimbi azali bazana ba plan. Puisque comprendre ki kendenge ba surprendre biso na machine puisque bazaki na machine moko e bandaki ko espionner hein e bandaki ko espionner donc appel nyo surtout ya mokonzi mboka ezalaki ko lekande kaka epa na bango appareil wana d'espionnage ezalaki na ndako ya Delphin Kaimbi yo za ko espionner mokonzi mboka ba surprendre yo ozala envie yango na monaki bakosa ki amipesa liwa kitenge est véritable voyant a dit Mabunda boyoka kitenge yeso alobi alobi bajiju qu'il plaît ou qu'il niaise bajiju va prêter serment balobi va prêter serment devant le chef de l'État hein? Le 21 devant le chef de l'État Mabunda azali invité et Ntamo Mambaza invité aya te bango va prêter serment devant le chef suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Antombolo. Yango to wakaninda. Yango to so sepela. Bayate ata biso to kolata veste to kovanda kuna. En direct de Vatican. Merci beaucoup. Balobi, dur à l'ex et du lex. La loi est dure, mais c'est... Merci beaucoup. Na ba combattant nyo so verti. Oyo, babundi na libanga. Ba gagner bitumba oyo. Toza même moral. Na koye bisabino ke FCC baleli. Vrai ou faux? Vrai. Bazolela. Yo soko yebite. Bazolela. À niveau de Daniel Safa lobi non comment va parlement debout et comment qui ça mobimba partout dans bakoué il faut va longo la bango est-ce que yo ça la pema oh ça de bouche à l'oreille téléphone rouge oh yo papa landaka nde ba fongoli boy papa pe a fongoli téléphone na ngo to lobi boy Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Antombolo moi mai bientôt à l'est Balobi va se soutenir à 100%.
Bavion ezokita tolobaki yango bapashi avion ya kosakana te ekiti aéroport mosusu eke déjà est boyoki drone de surveillance ebandi mosala eza na 9 caméras 3 caméras nocturnes 3 caméras diurnes 3 caméras ya température yaya eske bokobetelanga maboko te biloko sere ezobeta babandi kolenga baconseil bazosala boye nakobeta bino ere moko UDPS viva nango balobi boye avec des avions modernes les Apaches à 9 caméras 3 caméras nocturnes 3 caméras diurnes 3 pour la température qui vivra moko batie na ngomba oyo bazobenga Kilimanjaro sikoyo bango baza na se wana sikoyo bakopudre nde moto sikoyo babandi na bavalise na bango bazoluka nzela ya kozonga na Rwanda bozonga nano te ngonga nano ekoki te bozela to frappe bino bozongisa vrai ou faux yaya bari baheta mujilu awo tokorangela balangi nyonso merci mamu telema wana mamu national merci président nazoyebisa bino awo tokorangela langi nyonso barwande nunu heta mujilu voluka oyoki Félix bapesi kombo nini na est nyonso moyeba voluka motobo partout nazoyoka est Bukavu Nord Kivu Sud Kivu bazobenga volcan awa beton kuna siko volcan wana eza moto soki ezwi yoka na mokongo okauki Rwande banda kobima yo moko na malembe volcan yango wana ezoya nango il y aura le grincement des dents mes chers amis les têtes vont tomber oui même awa babandi kolelela siboyoki Ruberwa azoleka na bashene nyonso azosenga pardon na azarua zonga epa na bino basalaki kutu moi président alobi ke tozo respecte banyamulenge baza bandeko na biso nsoka baza bando merci beaucoup na papa Kitenge Yesu ndeko. Nous avons un conseiller principal. Conseiller ou un conseiller papa Mobutu. La bouche autorisée de Fati. Oh, Zolate manette à Mickey à Pembe. Azo mona bango mutaka. To bete la Kitenge Yesu maboko. Yesu wa Kitenge Yesu. Yaya. Tozana ba conseiller. Eza ba conseiller ba ya kolia biftek te. O ba uta Canada te. Oh, il y a 100 jours, mais tu as un conseiller principal, neti IGF, inspection générale de finances. Tu as Gilles Ingete, tu as ça parce que ça a un kito. Papa, on a besoin d'esprit à Mukish. Ce qui a yé, boyo qui n'a une cesse batwa kima kimbam. Na une cesse batwa kimi. Toi qui es dans le transport, tu as Kimi. Boké na Frisel, tu as Kimi. Bozo Kimani, na Vodacom, tu as Kimi. En Frisel, il y a Barwandé. Ba Kimi, ba directeur rebelle, ba Kati Braza. Tous ont récupéré. Tala. Mon tout le monde s'est préparé dans un DG à Frisel. Yaya. Tous ont combattu averti. Si tu as qui chauffeur, bon, mon chauffeur n'a pas été. Lengi. Azo kumba combattant abanda ko teka na ba sentira soka bandi ko boy na ba chauffeur muso azo kama na nzela combattant averti UDPS viva elengi mais azaki négligent na yango tolobi Kitenge Yesu véritable voyant a dit Mabunda boyoka Kitenge Yesu alobi ba juge qu'il plaît ou qu'il niaise. Ba juge va prêter serment. Balobi va prêter serment devant le chef de l'État. Le 21 devant le chef de l'État. Mabunda Azali invité. Et Ntamo Mambaza invité. Aya te. Bango va prêter serment devant le chef suprême.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko Antombolo. Yango to wakaninda. Yango to sepela. Bayete ata biso tokolata veste tokovanda kuna. Voilà un grand professeur Mbata Opro. Professeur. Yepé le PO à lobby na constitution. Moutoua Rosali Bosso va prêter devant le chef suprême, le garant de la nation. C'est-à-dire Mabunda s'est invité. Maman, Zoa ta vieux qui n'est pas en Belgique qui est vendre. Mabunda, Zoa nani François Mwamba. Yo kutu koyate, po okuta nanga olebike ekomi 14 000. On a zopesa mwasi na yona mwana. 14 000 okofuta ngo avec ente. Na ebisi papa. Na ebisi ba décider la monde. Mbongo nga na zobimisa. Ntambo okofuta ngo ande. Mwasi na zuka moninga lokola yebike na lata ka bieso ka moninga bo mokonzier wana. Akei 2000. Yango komi 14 000 fois 10. 18 ans. Na pesa ka mwana peli bandi kitoko wao. Azobenga nga papa. Ngana za papa na yo. Na za papa le. Sika moninga papa. Na za papa na yo. Na za papa leki. OK. Na koloba na Thomas Lokondo. Na zo mettre en garde. Ndoki Moune. Thomas Lokondo, tu es en train de jouer avec le feu, tu vas le sentir. Mais va répondre pas va constitutionnaliste, va Christophe Lutundula. À lobby, Christophe Lutundula lobby. Il n'y a pas lobby, Mabunda Azala te. Tambo Wamba Azala te le 21. Tu peux prêter c'est seulement. Ah, tu force par force. D'ailleurs, je vous informe qu'un homme politique, moi, je tonton Moutouale, a commis Yembele. A ce temps que place à Kola, a Kendaki pour aller pas Kengo, a Ebisi Kengo. Si vous avez une situation, vous avez une situation, vous avez une situation. Allez, ngai pe awa na komi ko tambola boy lobi jour na moni kengo po abaluka boy ernie zo tungisa ye lumbe mabe obo sara batu boko kufate il faut bon souffrir muntu akomi ko baluka lokola angle droit kengo wado ayebisi papa nani exile zama ndima bakanga yo aokende na yo exile zama passe kengo ayebisi. Je vous dis, on va arrêter beaucoup de gens bientôt, en commençant par Kanambe politiquement la Marceline pour abomi bato belé asali ba crime belé na yebike bato na yebasali awo kendo yebisaye aboma ki shebeya lelo kala la kalao oya simba ki bilamba makila ye wana zoya mwana Guterres azobenga nga chaque jour yo so solo mwana Guterres abenga nga Vigile bete biloko alobaka na anglais na libino lobana na français tozo solo kitoko mwana Guterres aza fanatique na nga makasi alobi non il faut beta tour na Nations Unies kala la kalao oyo asimbi ba bilamba ya makila ya shebeya azoya milambwe azoya mutu abomaki ye Kabila Arma Tungulu baboma ye lokola Jésus bakangi basinga koto bakangi koto abandi ko bete makofi alembe asali boy bafongoli basinga beti mutu na se bo akufi c'est plus que le lion Kabila bomi ba fausse commune abomi ba tebele c'est la permanence. Ah merci beaucoup Mokonzi UDPS viva yango tolobi boye ndeko na ebike boye bele awo bo pesanga signification ya SID boye bisangai bozaka parti politique Martin parti politique na yeko mona ye na pesi bi SID nanya boye bisanga SID le binini ya ba pine établissement de Guado tala muntu oliale la milembo na bisake
Ya zole pine na kukupo. Le pine da. Bazongi silo ba pine. Mutu kango président pesa yo. Ya biso moko. Soki la police a toboli, ya yo ni nakati. Siko e bana kini pe ba destiné ye, pine ya munene ye nakati. Pine ba ta Facebook wotika biloko wana. Boyo kina Transco, le contrôle des ports privés, DGM Transco contrôle avec Jules Ingeta. Bato bakomi ko kima bazotika musala. Boluka ki musala, Ingeta. Merci. Bakoyo ke loko. Pas musiciens, nous avons parce que les orateurs sont bandits déjà. Les musiciens congolais, peuple congolais 5 000 boé. Nous, peuple congolais, nous demandons aux musiciens congolais de chanter pour notre pays. Vrai ou faux? Pour chanter pour la tranquillité. Pour ceux qui ont mis tout. Pour chanter pour l'amboka, pour changer mentalité. Jibem Piana, Ouera Son, Redi Amis. Kofi Olomide. Ah, cette fois-ci, pour yembe la tribalisme ici là. Oya koyemba musique. Mama yu toko isomba ngote. Oya koyemba. Amida tu exas le parfum du paradis. C'est quoi parfum du paradis ke wa? Toko somba ti. Toko somba le bon hein? Ti. Place papa chéri azali abandi ko seka. Na ebisio. Amida tu exerces le parfum du paradis. Moutozo exerce parfum paradis. Si vous le loazawa, à combien pana? Comment ni biloko? On a cocotte en information. Bamataba Kita, le professeur Tumbalouaba Aouti Koloba Boye. Likambo ya prestation ya serment ya ba juge. Ezali na compétence mon côté ya muto ya koki côté le mela yango. Bazala te parce que président ya Sénat na ya assemblée ba assemblée ke ba kozala te mais balobi bazala te ba kokende na palais de la nation ou bien na Union africaine ba ko prêter devant chef de l'État ba oyo ba kozala symboliquement pour ne pas dire protocolairement ba ko prêter serment en bonne et due forme. Bobete la président Maboko. Le président Lobi Boye, ceux qui va meki qui empêcher eloko wana, a bon, va créer crise entre Parlement et la présidence de la République. Balamoko to dissoudre nini Parlement. Baza wana eloko kolobali susu ezate. IDPS viva. Ba juge wana basali oyo babengi refus. Banomaki bango par ordonnance présidentielle par magistrat suprême. Et puis, chose grave, batomboli yo, pete ozalaki nango ya se bamatisi yo. Po kende ko prêter na loi na bango ya ba juge, ba soto exclure mbala moko, ba milongoli bango moko na musala, muto longoli bango ezate na loi na bango ya ba juge. Et bongo soki ezalaka na armée, refus d'ordre mbala moko na kumba, oh. Il fallait pas qu'il y ait en prison. Mais le corps est civil, il faut librement l'occupation de Bango. IDPS viva. Parce que vous voyez très bien, tant que le président Nomaki Bango, Bango balingi babanda ko interpréter na ndenge na Bango po bako sabino peuple. Oyo basali lelo po na président basi basala yango. Tango banomaki luzolo bambi na makambu ya tolérance zéro. Tango basalaki yango na mutu na biso yazali vundo etepe mako. Pourquoi ba interpréter yango boete? Le problème babandi comment a que monter en puissance ya président de la République. Parce que il faut qu'on ait yango politique et faut qu'on ait devant diplomatie. Pour bango bazalaki na politique qui a empêché chef de l'État à réussir la mission a été. Mais le chef de l'État a été préparé par son père, par la haute diplomatie. Parce que même Biloko, président Zosala, a continué à pouvoir, Azalaki ni na armée, ni na police, ni na service de renseignement, ni na justice. Mais comme tout par quelle magie, Biloko Wana et Bandi ko revenir et pas chef de l'État. C'est la diplomatie. Diplomatie, Zali Moutou. Togo yeli makambo ba juge, mais papa c'est à lobby déjà.
Quand les chefs de la maison parlent, c'est toute la famille qui exécute. Alors moi, je suis les athées. Tambo Mwambana, Janine Mabunda, ce sont les invités. Juste à inviter. On a un mariage. Na bengisi président Gilles, na bengisi président Eric. Baya te baroza na ba préoccupation na bango. Ça ne sert à rien. Mon konzambo quand des fois prendre acte. Alors, yo soko yena makambo ba juge mais yeba que procureur général a tia mettre un Tambo Mwamba. Na Janine Mabunda en garde. Et puis na conseil des ministres et tout salama. Il y a vendredi 53e. Fatia était très clair. Ayebisi tout d'abord Ilunga. Ndengo zawana oyebi ko za tata moko zoba Fachibe. Comment est fatigué? Ndengo zawana nazo pesoka 3 jours. Et puis balongole on a assemblée, il faut qu'il y ait parlé de la nation ou soit na oya betanan Fachibe beto mabo. Et loko bango bakobo ya toza ko imposer bango na makasi. Yaya, comment ça fait que bango bazolinga kaka ba juge na bango bazonga na? C'est là où se pose la question. Lui en tant que garant de la nation et magistrat suprême. Alors que bateau mi balé ba na copa mabe na cour constitutionnelle ne doit pas être coloré des partis politiques. Mais tellement que bango baza batu ya kanambe. Est-ce bon la outaki ko suspendre bango na Zaria Soube ba beti kinyarwanda? Babanda ko solani. Alors Fatia lobi ba longwa. Bato Fatia tia yasika, bango bazo ba prêter serment. Na minute eza le rôle sco piège. Fatia pesi Ilunga. Ozela bokoyo ka semeno. Eza piège papa nanga zela oyoka soki bango ba meki kaka muke mba moko to dissolution. Donc to kanya ngomba moko. Mbala moko mba moko. Soko landi Fatia na 53e réunion. Déterminé. J'ai l'issue sur les athées. Yo mona to balo bata soko za sénateur à vie ou pas. Longo la ba militaire na. Donc à bientôt des makambo bandi. Puisque les 15 kamba moko to moni pe dossier yé. Il y a 500. Nini oti to bengi olengangoi a hibimbong. Combien au 3 millions. On dit ba beta ba pe mi ya. Ba monta za ba 3 millions ba ce qu'on a zoé bisayo. Nazoé bisayo ba yebisi siko police judiciaire et qui sur terrain na kati en 500. Kalate bokoyo ka muto akolela. Toujours na kati actualité politique. C'était à 18h mokolo samedi. Ba monika monsieur Hippolyte Kanambe na frontière ya Bukavu. Alinga katisa seconde année etelemisi bango. Ala na moi délégation na e. Il faut comprendre que non, moi si na ye azana Goma, mais ya alinga rejoindre ye. Alors qu'est-ce qui se passe? L'heure va commun à 18h bataille mais non, on a déjà la frontière à Kokanga. Muto robima pe azala raté. Nde batali monsieur Hippolyte Kanambe na kataka alinga bima. Batali balobi yo za kalsu na yo président. Na minute pe ozokende wa stopper wana. Bomo ina ba réseaux sociaux apparition à Delphin Kaimbi. Delphin Kaimbi apparaître à Outi wapi. Alors kozala auto bengi na distraction te. Tomoni Delphin Kaimbi na orbo bien gulupa bambila. Et puis selon ma information balobi abanda qui déjà kokende ko recruter. Bazo sala recrutement na Rwanda na Burundi. Ko tchatembete okola kisanga place nini bakunda Delphin Kaimbi. Même matanga na ba chango wapi. Eza ba kabali yangwana yangwana yewana Yasika. Malembe na aleka, malembe. Aleka. Yewana bien kashne, mais Delphin Kaimbi ali moi. Tozala kinanu na corona te. Mais photo yo comment on a bien kashne ya pembe. Jacket à noir. Côté bien lunettes. Donc zaba kabal congolais il faut en distraction te. Alors toi réveiller conscience ya mu kontombolo. Déjà, il faut comprendre que non, auto bengi Delphin Kaimbi a koufité aza. Delphin Kaimbi azali bazana ba plan. Puisque comprendre qui ndenge ba surprendre biso na machine puisque bazaki na machine moko e banda ko espionner. Hein? E banda ko espionner donc appel nyo surtout ya mokonza mboka. Ezalaki ko lekande kaka epa na bango appareil wana d'espionnage. Ezalaki na ndako ya Delphin Kaimbi. Yo za ko espionner mokonza mboka ba surprendre yo ozala envie. Yango no monaki bakosa ki amipesa liwa.
Or que Delphin Kayimbi, pour le moment, aza kosala recrutement. Alors, il faut déjà akitanago mandenga lobaki. Puisque Kalate aussi bolandi. Satellite nini drone on a ebisa bino yaki wana eza déjà na est. Voilà. Balobi déjà na bazamba kuna donc tembesili. Bakimi na Kilimanjaro. Ba tembesili ba papa ba komo kena bakiti bafandi pe balali ale balongo bakei. Bisa c'est betamité. À partir ga ya drone. Puisque drone on eza na 9 caméras. Donc déjà ceux qui est allé goto ke banguna baza ba signaler ba moko. Mususu eza 3 thermique. Thermique on eza pour la température. Mususu eza nocturne, même na butu. Donc on voit aussi ma sous de CT. Il y a on comprendre ba kabani surtout ba on va ça là. Il y a FCC et ça donc qui Fati a des joueurs déjà yango. Toujours dans la actualité politique, Tambwe Mwamba bien ciblé. Nasia. Alors na yuti ko bakisa puisque samedi ba papa ba alaki bazui. Ba bakisi lisusu boy. Avion il y a CAL. Oh il y a avion il y a compagnie aérienne privée. Alors l'air est ça qui crash wana balobi ke Tambwe Mwamba nde mutu apesaki otobengi modok. Alors missile wana a utilisé missile en l'air. A utilisé c'est le même missile a kendaki ko utilisé na 1900 voilà 1900 voilà yangwana siko baye kotala lisusu le fatia ke octobre awa na 2019 otobengi avion babatraki na ye ya logistique missile et salaki musala wana c'est les mêmes missiles base na bango ezana Rwanda. Alors nani apesaka modok Tambwe Mwamba wana siya ndazwaki papier wana en tant que Fatia za mutu na bango bapesi ye. Alors ndenge za wana Fatia super yango lera sangisaki bango mibale na Janine Mabunda. Alors apesi Tambwe Mwamba soko yebi makambo yomoko soko yebite yomoko. Alors bientôt nazo yebisa bino ndenge déjà rentrée judiciaire ezongi yango na bazo banga